Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Investir pour le développement, c'est notre aspiration la plus noble. Puisque l'imprévu fera toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà ? Depuis plus de 50 ans, en République démocratique du Congo, la sécurisation de nos biens a toujours été garantie par la Société nationale d'assurance. La SONAS nous tient la main, nous soutient, nous protège, nous sécurise, nous conseille et nous rassure. Avec un réseau de plus de 80 agences couvrant l'ensemble du territoire national, et grâce à l'expertise avérée de ses équipes, la SONAS sera toujours notre partenaire local le plus fiable pour la couverture de nos véhicules, le voyage, les cas d'incendie, les risques sur les chantiers de construction et bien plus. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Merci. Mbote na bino, balandi nyonso ya bosolo na politique officielle, kimia na mabota na bino, na ebite boza ebele, bobandaki kozela sango ya kozonga mokolo nini. Effectivement, Nangola Nzambe tozongi lelo, bozolanda biso na Kinshasa, bozali na Congo Central na Madimba, bozolanda biso na Bunia na Radio Mont Bleu, bozolanda biso na Kisangani, tobosani te bato bazana Beniville, topesi bino mbote na Mavivi, na Matembo, na Kiseni, bozolanda biso na Londres, na Belgique, na Allemagne, na Toronto, na Dublin, na Montréal, na France, bozolanda biso na Orléans, na Hollande, na Mozambique, na Afrique du Sud, bato pe bakomela biso na Brésil, mbote na bino boza na Turquie, na Dubaï, na Congo Brazzaville, bosolo na politique ya lelo e bandi. Na bitumba moko akolonga kasi na kimia biso mibale. Nazalaki te mwa mikolo ndambo, nazongi lelo na uti Beni, ezali solo te, ezali réalité. J'espère que na musika tangu nazalaki Trésor Kalafai qui est mon assistant a suffisamment ngonga ya ko informer bino par rapport à déplacement nanga. PC d'abord merci pour la confiance, la loyauté à témoigner même l'absence nanga mais il est resté fidèle pour le travail. Nzambe apambola e belé. Merci pour la bino ba téléspectateurs malgré nazalaki na bino boité mais bo tikaki bo solo na politique te bo kobi kolanda bo solo na politique et sengo ko ebete boza ko soutenir musalo toza ko sala.
effectivement na uti beni na rozwata opesa bino rapport ya voyage moi osala ngolelo penza ezate parce que tozana invité munene to soana ile na tongo toza kosala deuxième version to koma na tina ba 30 jusqu'à ce que yo kongolo ko lamuka nde to tika makambo toza kosala donc toza kosolola lelo na salaki voyage moko munene nazalaki ngai nazalaki na cameraman na ngai Roublin Bamba nazalaki na Christian Bosembe nazalaki na Raphaël na Omo tozaki 5 personnes pour na voyage wana écoutez plus de $8,000 mais na boya ki mutu moko apesa biso mbongo soki mutu apesi mbongo pour l'investigation oyo ako imposer biso makamba koloba na lingaki toza na neutralité tozala na autonomisation ya ba point de vue na biso tango to kei biso moko to sali musala boyebi ke sango akosaka te boko yo kabiloko biloko bapakola mungu ate bela ekoka yango moka ndenge bimi kuna lipa moto ndenge koya na ko bakselo ko te na kolongolelo ko te po atoli yango bana sama iposo ko bimaka likolo bandeko ya beni bapesi bino mbote effectivement la zalaki na beni to kolobela mwa ndambo yango tout au long de cette émission pour ce faire lelo tozongeli deuxième version awa biloko malonga penza eza makasi te po biloko ya beni na pekisi ba journaliste nyonso na ba o bazaka na poto na ba o bazali awa tant boza koloba makambo ya beni vous devez vous rassurer de ce que vous êtes en train de dire. Comme il obéit la makamuna ndenge na yote. Koloba makamuna ndenge na yote. Tu dois te rassurer makamuni oza koloba. Pour situation à beni, eza lokola moi sur azana zemi na docteur. Docteur a ko expliquer théorie mais moi c'est zemi na ko ebise pas sur azana ngona libo. Ngana uti beni. Tika nan, tika makambo beni, ngana uti beni. Les masques tombent. CNSS, les agents de la DUC et Est travaille dans un bar. Dangereux statut quoi politique à Kinshasa. Toujours le même titre na Kinshasa. Na beni kouré za la raté mais batwaza na ba titre. Scellé à la gouli dans les collimateurs de Fachi. Siko to sa na ngonini. To sa na ngonini. To sa na ngonini. Na beni taxi za la raté. Congo nouveau, Sylvestre Ilunga démission exigée. Mayo et Bondo en tête des ministres les plus actifs. Oh non doit pesa. Siko Mayo yo na ba Bondo bozali actif. Boza ba meilleur ministre yo so koma na beni est-ce que obi ke na beni ndenge boza wana batu bazala courante taxi na beni ezala raté condition batu ba voyager karango na aéroport na beni est-ce que obi yango ah bozo ba meilleur ministre ya Kinshasa ya yolo yanga bato meilleur ministre ya Congo pour na beni ba yebi bilote FCC cash Némi Mouilaya met fait à la récréation. Jean-Marc Aboun s'injure contre la confiscation de l'État par un individu ou un groupe d'individus. Kinshasa, CF signe le contrat d'aménagement de la zone économique spéciale pilote de Maluku. Bernard Takaïs et Freddy Kita essayé évalue l'état de... Papa, faut laisser ces histoires. Forum des As, les duos FCC Cash donnent-ils raison à la Mouka? La polémique permanente entre les acteurs politiques au pouvoir risque de finir par accréditer la thèse d'une crise de régime. La police lance une sévère mise en garde aux étudiants. Le gouverneur Martin Kabouya a-t-il défié Félix? Voilà. Félix était à Goma, président de la République, à Goma, à Beni. Martin Fayoulou, à Beni. Ambongo, Monseigneur, à Beni. Sangonga Israël Mutombo, na utipe na Beni. Évêque Pascal Mukuna yenda zali géniteur ya mukumba muneno yo Kongo abandaki kozela depuis kala nani ya kozwa nzela ya kolobela nana kozwa makasi ya kotelemela yango ya ye atelemeli likambo toza kobenga mikolo lutte contre les anti-valeurs aza kosala promotion ya ba vraie valeur éveil patriotique évêque mbote nayo mbote sango tokutani sulelo zamba kumama. Très bien, surtout ngai nazane sengo na monio tant tozo a rendez-vous pour na sala émission lelo na benzambe lem soso e kozala suka na kwa koya te tant soso likama surtout Kobe Bryant wana kufi na avion na ba masenga benzambe na ngana kotika mosi na bana na kosuka ndenge kolo abateli ngai lokumu ezonge pana ye. Très bien, na lingaki to banda mwa lisolo mais lisolo liboso toza ko banda ezali makambo le 24 o esengela ke za na stade longwa ki le 24 et koma ki le 26. Dimanche, des activités, il fallait zala. Tout le monde de près. Multiples raisons, ils allaient évoquer na kati. Bato muso ba lobi ba futaki stade te. Yango bato ba koti na stade te. Bato muso ba yekolo ba hote, c'est pour des raisons sécuritaires, ba service à renseignement. Ba lobaki lokola bazana facilité, bazana garantie à sécuriser président de la République ten effectif à bato bakoya moyen activité wana ezalate. Bato muso pe ba lobi te ezali Joseph Kabila na FCC
bato ba intimer ordre na ministre à sport pour ministre à sport ezali pasteur Amos Mbayo aza muto FCC pour na empêcher activité wana salam yo ko ebisa biso pena na mobimba activité wana salam itendenge nini pour bato wana okana pe kokuta na président le 26. Bon, en tout cas, le col nazala qui n'a quatre organisations, il m'est difficile. Nga nazala qui est invité. Alors jusqu'à présent, là n'a tout niveau organisateur pourquoi et ça été. C'est mieux, même émission qu'il y a prochainement, là sur là n'a pas organisateur, au bas quoi bisanga indena quoi bisabat. Très bien. Éveil patriotique nde eloko za kosala mikolo nyonso bandeko batini mituna ebele o balobeli sur éveil patriotique moi ba question lelo kozala moi pas sipo na yo na éviter soko ko s'en sortir pour batuni moi ma question makasi mais ali boso oyokaki lokola ngai ke Shadari na Marcelin Chishambo babandai ko kene na Bujumbura po ba kene mission moko batindi bato basala bango ba passeport na aéroport pour que basala formalité ko voyager. Mais malheureusement ba komi na en aéroport ba lakisi ba passeport ya lukuta ba passeport ya lukuta pour par rapport ya titre ye Shadari atambola na passeport moko ya rouge ba benga ngo diplomatique siko na kati wana komaka kazalaka vice ministre intérieur soki vice premier ministre intérieur koto Tshisambo pa zo kosa kaza gouverneur do esi balongwa na bango ba boyi ba voyager finalement ba voyager te oza satisfait du fait que ba pekisi bango ko voyager na titre wana c'est que veille patriotique et komi ko kota na aéroport papa au Mouni, avec le temps, le Congolais a connu que bisoto il faut tous aller le Bamoko, toute la direction Moko. Moko cause elle était confisquée par un groupe de gens. Logique en Moko est que n'ayez pas besoin de monnaie là. N'ayez pas besoin de monnaie. Nde bachangu na makamnyos na bakor et peuple alanda na bamboka nyos papa soko so longwe ozali sus na titre wana te okotama na wona maboko te na lero zotama na ngona maboko ça devient info en écriture. Est-ce que bakoka ki ko sala bongo? Non. Ezo sala mopona nini? Sous ce moment, c'est comme que donc, ça veut dire que bah, après, pour nous terroriser bino en tout et pour tout. Ce que vous savez, ce que vous savez, toujours paralysé. Toko talikambo Shadari wana photo lobelango, mais d'abord likambo le fait que ba pekisi bango. Shadari bazaki lokwa ba pomba. Shadari akoleka na aéroport mutako tuna ete. Marcela akoleka na aéroport mutako to bazaki ba pomba. Mais siko lelo ba bisi bango messieurs, ba rappeler bango à l'ordre. Et puis moi na mwasi mo ya muke, ne muta rappeler bango. Pomba c'est la loi. Pomba c'est la loi ou ezana mboka. C'est ça pomba. Mutu to za ko se soumettre na loi. Mais pomba ya bu mutu ya ce que vous savez wanende aux toujours salake ici là parce que bachangu sur tous les domaines. Il n'y a pas que c'est wana. Très bien. Toza kokoba boyoka sikoyo ba version makambo ngomi kobima po eloka kobombeza isute. Shadari asalaki vidéo moko. Nakati ya vidéo wana Shadari abandaki kosala biloko na ya koloba ndenge ba mesala koloba. Mais bakati côté moko ba moni en côté essentiel na YouTube na WhatsApp etamboli Shadari alobi makambo 200 millions. Yo telemelaki makambo ya Jekamina na émission te uti kosala. Olobi te Jekamine tourna katwano quand ça le kufa meza na groupe ya bato baliaka na bango na kati affaire à 200 millions bimisi solo na mboka eza mbongo mukete eza pe mbongo mutute eza mbongo l'état chef de l'état à travers Mibeko ba pesinzela yuma ko bouger tavana na Kinshasa ti balandela bayeba polele na likambwana Shadari alobi bazota la dossier ya yuma oya ko meka ko simba yuma bayoka ta iloko mo ekomeli pona yuma Shadari azui charge ya ko paralyser Congo mobimba po boyeba ki bango ne bato bazana pouvoir. Sango tikanga 2 minutes. T'es na pêche au 3. Peuple congolais ayoka. Na vérifier makambo à la loupe. Congolais nyos akole la mana monsieur Tangi. Na tango de la côté, Mzee Kabila zalaki na makanisa bien pour mboka. Omuni bazo nyos o minere zali.
mopaya azali kokoma te du temps de Mobutu mopaya kokoma na zone minière te même l'air musée aye mopaya azali konyata jamais na bisika bazali kosala baminere l'air musée akeyi Joseph Kabila aye bapaya bazala bazone minière na réponse na yo nini ezosala wana ndekulera ita azwi bandeko awo mais parfois bayebaki mission bango bayelaki te ezalaki ya commettre Congo démocratique à genoux nde mission Kabila ayeki nango économiquement nazo démontrer yango démontrer papa bimisa biloko économiquement ndeko azalaki na mission ya kofaire agenouiller Congo pe asali yango Kabila réussir kotia Congo à genoux kaka nzambe mutu ayebi nzambe akateli kambo puisque ndeko akutaki mboka pe akutika yango tosengi na bandeko bayaki na bango baya kozwa bango bakenda bango lera ye yoka tout congolais oyo bazali koleka abekaka monaka bateka eloko ezolobisa bango eza nini baza vendu mais un congolais na minute tozali il va défendre son pays eloko ya liboso babomi basociété nyonso bakutaki tozani eloko te kobomeza nini koneutraliser fonctionnement ya société baja nyonso bafali na bandako soko okomi na miba tous les agents baza na bandako bazosouffrir bazolala nzala mais na moment bango batekali na production bazozwa diamant chaque jour bazoteka bazozwa bambongo bazotonga l'étranger mbongo ezokota na bakonte na bango na moment bana mboko bazali kosala wana bana na bango bazokufa bazoteka na batolo meme mana jekamine meme mana bakilomoto soki ezali ke babomi société basali société parallèle sali en moi privé oyo l'état azali na contrôle ata moko te vous vous rendez compte comme na poro ya matadi eloko nini eza kuna Mobutu ategelaki biso bato Mobutu ategelaki biso ba réserve même ya miba mutu asimbaki yango te même ya jekamine mutu azali kosimba te toza na réserve te tout s'est emporté. Vous vous rendez compte aux gens pour Amatadi au lieu d'arranger pour Amatadi vous avez le port parallèle toko tout na bango pour Eslamina Amatadi les japonais pour quelle raison pour l'état ezali pour l'état ezali mbongo eko kota na trésor public bozo sala mi bane ponen ya l'état ekufi ya bango ezo ya ba individu ezo sala donc individu aleki l'état na mbongo bono bete papa bono bete on a tra ezali compagnie ya train ezali pour basomba ba remorque même ka ba minerai ya mboka ekomi ke na ba remorque c'est quelle humiliation quel peuple congolais ouais ezali ko ke na train le loso ke na batrak so komi na Kasumbale ça faut mona biloko ezobima et uti kolwezi et uti likasi bono belo côté kawe koya to paralysé lokole siko ba piyembo Congo ezali pillé chaque jour mais les ne sont que bandiko beso likambo ya mariage FCC caché ça nous rend malade maintenant Congo est pillé par banani est pillé par Dieu Kabila c'est papa makambo ezali su ya kenango na ndenge bato zokanisete abaluka kimia il y a un problème ici à trouble kimia ngo ezo ou bien il y a l'heure de la vérité a sonné l'heure de la vérité a sonné il faut défendre mon ça dit ozo reconnaître que bobombi pe mingi papa na za ko na biso pe exemple et loko nini babomi te babomi SNL est-ce que toko sala 20 minutes na mwinda ya SNL pour na nini bako sala 70 millions bakeba zinyos basomba ka même singa basomba ka bibende
basombaka badijocteur ezaka na biloko ya mosala bakotika pam moyen bango baloba eza te moyen bango baloba eza te soko lobi balongoli régie des zones ndenge moko régie des zones ndenge moko 40 millions keki 30 millions bazobenga mo téléphone naza ko biso bazokenda ngo na mituka bakenda yango amen moi 40 millions na téléphone siko ba société na biso tout eza par terre mbongo eke wapi papa makambo eza na ndenge bazoloba te les gens seront traduits en justice ici au na Congo démocratique surtout ça le Gambo ko ça nous importe tout ça n'a pas besoin de vous faites mariage avec les fossoyeurs il y a Congo démocratique pour le moment makambo ko bombe zelité papa naza ko biso que on n'a plus rien on a trop naza ko biso que lion en carton on a tout détruit tout puisque bango bazozo mbongo nyonso minéré na biso awo soko tuni makolo mbongo ezate mais bayebisa biso minéré ça ko produire combien na mbula mbongo ne zokende wapi na poche bato liboso sango pona koma na le kamade samedi zolo bana ne bazaki ba riche c'était les hommes d'affaires ils étaient ba grand commerçant ba bemba saolona badokolo ba kansebu le patron des patrons bemba saolona bazo somba ba avion les loyers ba on politique c'est pour ça les hommes musiciens azotika musique azokende azala député commerçant akomi koluka akena politique batu nyonso c'est là où ils ont concentré l'argent pour corrompre les gens et piller le pays bon comme ta 5000 ba misale bokabola boleka na télévision bo finga ba oy bano na pe baye bino bo keba na bino et tout ça bana ndengwana na ebite te ko beta bango te wana ko beta te non ezali kozanga koyeba soki ba ndenge tozo s'élever patriotique ba kozala koyebisa mutu leka na télévision à télé yebiseke na koleka te pona nini mission na bango ezala ki ya ko faire appauvrir ce pays ba réussir ba congolais batekali bateki ya maki bateki ya nguba nde commerce munene yao Congolais qui n'a lufu ba réduire ba licencié ba gradué na koteka ba cabine na coin baseka kabiso opérant et c'est comme ça mais la champagne ba to commissaire ba ngwa genou et après na monde ba commissaire biso ba to pamba to sanga valeur même na tango Mobutu passeport na biso Zaïre et ça que pèse bazo na valeur est-ce que au Congolais nazo songelo le kambo 200 millions mais na fungoli parenthèse moke au Congolais zo vivre lelo ezali ignorance ya Congolais et mokote parce que selon histoire mboka tango zolo baba piller mais pillage nde motebe maki biso na liwo to nango depuis 1990 Kabila yaki non na mboko te wana ezaki na Mobutu ba société belé bandi kokufa juste après pillage Kabila zalaki na été Kabila yeko na 97 pillage au zolo bezeli ya bato bazo piller magasin mais pillage à richesse c'est autre chose pillage à richesse c'est autre chose même Kabila Le Pen n'a pas touché la richesse ya mboka a touché ki ngote uzokuta ba chinois na zone minière ezalaka wapi donc ça dit que vous allez pillage systématique bien organisé chinois zokende koteka mikate na zone minière et salama wapi ezalwa nini nakuti chinois na Beni ake kusa nini ça dit que tout ça ezali quelque chose de bien organisé na minute autre soloba kota na ba quartier les lobbies de jour au jour. Vous nous parlez de quoi les politiciens? Vous faites dans l'église, vous n'avez pas pasteur, vous n'avez pas pasteur, vous avez politique. Ah bon? Mais parfois, vous avez toujours pour l'amour du pays. Dans la Bible, Némi la Bible, à Sengakaro et Babylone. Nazo zonge pas nabiso, parce que la situation est difficile. Est-ce que réveil patriotique, situation au Congo est en lelo, et qu'on change na ba prière, tout est qu'on changer la prise de conscience. Pour le moment, tout ça mais le kamikolinos. Muyibi azo yiba olie bo bien lié, bo stopper yé bo zo ke quelle prière. Prière tout ça sambela, mais maintenant il faut dire à un voleur qu'arrête. Zamba zo tindeli et pas yakaba.
Que lit les prophètes de Dieu. Allez, Yebisakab. Au botoli, na botelanga na yepe au bomiye. Na tu pas un assassin, un voleur. Abangaki, pour na koloba que Akab aux voleurs, aux assassins. C'est ce qui se passe ici. On a tout détruit. Bah réduire le peuple congolais, ne l'on pas mettre. Naï na komi na ndola, na Zambie, ndola les lokonine. 5 minutes seulement, na zalaki entouré na 150 personnes, les Congolais. Babani ko yemba nzembe. Évêque. Mana mi souhaita ngai. Ne tuni bango boye ko sala nini ya, to ye ko luka. Papa, bazaba auteur ya kopanza na yabana Congo. Donc, nous sommes éparpillés à travers le monde. Bana Congo, ils sont éparpillés partout. Dans l'air, rien ne marche, rien ne change. Il faut que ce système tombe. Tombe avec la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de ces Kabila et de son système? On va détruire Congo 18 ans durant, pillage à minerais, n'engolobi. Sango. Parfois, tu soloba, tu bande qui mouke. Na loba qui monte ça na mouke. Bobo mayango. Nalobaki atage wana. Bamuna teke makambo tuzoba tuzaba zoba à cet âge. Bamuna teke loko tuzo sala pona kozo sokinini. Non. Dia dit non. Zamba lobi non. Trop c'est trop. Même Boumbu Yabana Israël, après 430 ans, Zamba tchaki que je vis la souffrance de mon peuple. Nakiti. Pour nous délivrer Bango. Maintenant, c'est la délivrance du Congo démocratique. Tout, même que ceux qui ont signé 200 millions, Congo est Zakao. Chadar et Alobi, Oyako Simba Yuma, bako déstabiliser Mboka. Moutoune Zalaki de place one. Mais si réellement Bazalaki ba dirigeant solo, si réellement Azana Mouria Mboka, Moutozu 200 millions, au Koloba que ceux qui ont signé Kao. C'est que vous avez les oiseaux de même plumage. Nous salons na bango yangoana. Zamba mouni yango. Zamba le bino. Au moins dans ton solo bao. Tous comme des prophètes. Eli dit à Akab. N'es-tu pas voleur et assassin? Très bien. On est avec Pascal Mukuna. Magambango yo sala moi ko banga, yo sala moi passi, yo sala moi ko lela. Bozota la siko avant tozonga na évêque pour question moko na zotu na évêque. Azelaki ta oyo po bandolo ba makambo yo ezaki ta ya nzambe ou bien banda ko banga Joseph Kabila lokwa azaki na masasi alongwa nanu akoma faible po banda ko attaquer ou bien ezalaki ke nzambe nda yebisaki vanda tango yokokande na koyebisa yo wana question nazo tike loko répondre na ntanto za kozonga boyoka ka Beni na lisolo mais faut koma na Beni po yeba qu'est-ce qui se passe exactement à Beni ngana uti na Beni journaliste d'investigation na boyi lisolo na lingi réalité sango mokonzi officier de permanence chef de poste ngana zalaki wana Bogota la tour à tour, par exemple, Nazaki na Monisco. Peuple a lingi sous Monisco te. Parce que azomona désordre les kangana est wana Monisco azala pour yango ba bukanda kwa Monisco. Ah bon mona kama ba vidéo à 1 minute. Yango na boza komona. Image yango na TV za radio te. Ngai mo na uti kuna na kati wana logo za shooter. Na bwanken office na kati logo za shooter. Ba buki nyonso etikala pena poussière na poussière. Oh nyonso ezalaki Monisco. Mais peuple tanga moni ke ko boma eleki bakoti place wana ba buki etikali terrain ya pamba. Monisco aza délogé awa ake koluka place musu ya kovanda. Wana ezali na Beni nde boza komona. Bato baza ko souffrir par rapport ya insécurité bande ko déranger bango autrefois. Situation musu na kuti na Beni à part obomoni na Monisco. Ezali situation oyo ya makambo ya bana classe likambo gratuité na pesi longonia na Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République gratuité za lisolo te za réalité ngai moko na uti na moni penza bana baza kotanga ofele bafutaka eloko te donc enseignement de base ezali gratuite ngai moko na uti wana bokoyoka témoignage ya bato mibale baza koloba pasi na bango ezali kaka ba enseignant baza ba nouvelle unité ba NU ba o bazuna matricule te moya ba futa bango mbongo ezate bokoyoka bango bazoloba image ya suka bokozwa ezali image place nazalaki côté babomaki Mamadou Ndala babenga ngo couloir de la mort to rater embuscade moko makasi mais na lisungi ya nzambe kolo bateli biso boyoka témoignage d'un habitant
mais biloko nyonso toye nango na kopesa yango na présidence et puis na kolakisa bino public bokomona yango. Vendredi ezali dossier spécial ko rater mission vendredi te ozala moto po na koloba moke na kotikela bino ka ba image nyonso botala. Vendredi bozanga te. Et puis na YouTube obetika bosolo na politique officielle bo s'abonner belé kota na kati wana olanda nini lekaki na Beni TV za radio te. Je vous laisse suivre avant de récupérer avec Pascal Mukuna. Bolanda sikoyo gratuité na Beni, témoignage ya 2 personnes ou eza échantillon ya bémission, bolanda pe témoignage ya mutu moko ba bazalaki place bazako boma batu na couloir de la mort, place baboma Mamadou Ndala nga na utaki wana. Fozala mobali mais fo nzamba zala nayo. En image, on se retrouve après avec Pascal Mukuna tout à l'heure. Est-ce qu'auparavant, il y avait la gratuité? Auparavant, non. Les élèves payés? Oui, les élèves payés. C'est seulement cette année? C'est seulement cette année. Très bien. Oui. Maintenant, c'est la récréation apparemment? Non, nous voulons partir manger. Parce que les programmes de PAM, ils sont déjà soutenus pour donner aux écoliers. Ah, ok. Donc, il y a un programme de PAM, qui vous soutiennent chaque récré. On donne à manger gratuitement aux gens. Gratuitement. Ah, ok. J'aimerais assister aussi. Je peux aller voir? C'est en tout cas volonté. Ok. Alors, on va aller manger ensemble avec les amis. Kavira Bahati Sara. Kavira Bahati Sara. Oui. Ok. Vous avez commencé à enseigner depuis quand? Cette année seulement? C'est ma 3e année. 3e année. Oui. Ok. Vous enseignez en première année primaire? Oui. Ok. Alors, mais vous êtes nouvelle unité? Oui. Vous n'avez pas de salaire? Oui. Vous n'avez pas de primes? Oui. Alors, maintenant, c'est justement, c'est vous. Vous avez commencé, il y a 3e année, tu as dit, mais vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas de primes. La gratuité. Comment vous avez appris la nouvelle? Ça vous a fait du bien? Vous n'êtes pas content de la gratuité? Nous sommes contents, mais nous attendons ce que le président nous a parlé. Oui. Il vous a promis que bientôt vous serez mécanisé. Oui. Vous allez commencer à toucher votre argent. Oui, c'est ce que nous attendons aussi. Mais maintenant, là, vous vivez sans quelque chose. Oui. L'école ne vous remet rien. Les enfants ne payent pas. Les enfants ne payent pas, donc. Oui. Nous sommes toujours dans la gratuité. Donc c'est la bonne foi seulement, la bonne volonté. Vous venez enseigner sans gagner quelque chose à la fin. Oui. Jusqu'à ce que l'État vous paye. Oui, nous attendons l'État. Vous croyez que l'État vous payera, non? Oui, nous croyons. Très bien. Oui. Est-ce qu'il y a un message à lancer peut-être au chef de l'État qui va vous suivre? Un message. Nous les attendons toujours. Ok. Qu'ils se souviennent aussi de nous. Ok. Oui. Très bien, merci beaucoup. Maman Sarah, tu as dit? Bahati? Oui. Tu as dit Bahati? Sarah Kavira. Kavira. Oui. Merci beaucoup. Alors on va se voir très prochainement. Ok. Vous aussi, les enseignants, vous mangez aussi, non? Oui, nous mangeons. Ah, c'est ça, c'est toi qui avais amené. Ça va. Mais moi, je cherchais, je manquais même une assiette. Hein. Ah, vous pouvez porter même ça. Non, ça c'est pour toi. Allez, merci beaucoup. Bon appétit. Ok, merci. Naotiaka moke hein. Ok. Attends, je suis venu vous dire bonjour. Je suis venu vous dire bonjour parce que vous êtes merveilleux, ok? Vous êtes des bons élèves. Je vous aime beaucoup. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que parmi vous, cette année, il y a des gens qui ont payé les Minerval? Est-ce que vous payez les Minerval pour venir à l'école maintenant? Ou bien c'est gratuit? Ok. Vous devez venir à l'école chaque jour. Venir à l'école maintenant, c'est gratuit. Kambale machozi. Yo vandi hawa. Na vandi hawa place na ngao. Ndenda kuna yo abandaka lozali hawa. Uzana mwasi na bana. Nazana bana na mwasi hawa. OK, bana baza boni. Bana baza 9. Bana baza 9 ndé sika bo vandi hawa. Alors, zone ba ko benga ngo zone rouge. Ndé triangle de la mort. Triangle de la mort. Pourquoi ba benga ngo triangle de la mort? Pesa na nous témoignage na yo moko. Parce que bana lunde ba kota kawa. Ba pesa ki yango kombo ya triangle de la mort. Do babande kokota opona kobuma bato. Opona kobuma bato pamba. Makambo ngo bando osala mandegeni.
Ah, awa ezalaki mabe awa. Kolala na forêt tous les jours. Bino wana kokima forêt. Kokima na forêt. Pona kobatama. Pona kobatama na forêt. Do bango bana ko sanika bovani na moi bobongoni bakoti na ba machette. Bakoti na ba machette na ba nani na ba arme. Na ba makunga. Na ba makunga nyo. Siko bazo boma bino ka pamba batuni bino eloko te bazolo ba pe eloko te. Te bazolo ba baso basombaki côté oyo nyonso za place na bango. Do bazo revendiquer mabele oyo. OK. Balobi ke mabele eza ya bango bino bobima. Tobima. Alors bazo boma bino po bolongwa bokima. Babomi bato ebele. Ebele awa. Na libota na batikali ko boma mutu te. Mais awa place grand frère na ngante babumaki awa. Babumaki awa. Ozalaka jour ngo awa. Nazalaki awa. Omona kilika monde bovandika boye adefa koti ya bomi grand frère bino bokima ngande. Tokimaki tina beni. Oh là là. Tokendaki kolwe kuna ba ndako tango tomoni place tomoni ba faire de ces babeti bango nde tozongi awa. Très bien. Nde yango bozali siko awa. Alors banda FRDC a komi awa. Tolo ba changement ezali? Changement ezali. Changement penza ezali. Ezali. Bozongeli bandako na bino. Bozongeli bandako. Ba def bazo ya lisusu te. Bayete. Bayete. Bozola la paix awa bozola la bien. Bozola la paix. Tozala la bien malamu. Donc pour le moment problème ezali sous te. Problème ezate. Chef de l'État asali penza musala ndenga tindi ba FRDC awa. Azo sala malamu. Mais na 8 mai ba kokoso ezala na 8. 8e. Awa na 8 awa. Na 8. Côté nini koleka aéroport. Akoleka aéroport ezao awa na Matembo awa. Ti kuna na territoire ya Beni. Kuna nde ba def bazana. Zanana. Mais koto mingi bo bazali sous. Koto toza calme awa. Très bien. Donc bandeko bazali na Kinshasa na ba bazana mikili ya poto ba ba kokanisa ke na Beni bato bazokufa kaka eza bisika nyonso te eza na ba place okimi ezongi déjà. Awa place tozali awa tosi tozongi. Soki moto azoyeba te place pour expliquer obenga ngoni explication ni. Place ya mboka oyo. Kombo na mboka oyo Matembo. Matembo. Place babumelaki Mamadou Ndala. Très bien. Tant babumaki Mamadou Ndala bozalaka? Nazalaka awa ezalaki na 10h. Na 10h. Le 2 janvier. Yo zalaka na ndako. Nazalaki awa na ndako. Bovandi kaka oyokaki ndenge nini? Boyokaki sango Mamadou akutaki nzela nini? Mamadou autaki kote oyo. Azokende na Eringeti. Tango akomaki awa na ba 10h wana toyoki mongonga manduki wana. Tokamwi eza nini? Tokimaki na zamba. Tokima koya kotala o base balobi o babumi Mamadou. Tokamwi. De balobi tango babumi Mamadou nde désordre ko banda. Désordre bandi ko banda jour wana tilelo. Nde babandi ko kotela bino na bandako. Do Mamadou nda bande ko batela bino mwandambo. Bien sana. Très bien. Alors, nakope sape maman mbote, non? Maman zana ndako. Moi sina zana ndako. Ya Azobela. Azobela. Abeli nini? Bongo sombi kisite. Bon, ayoka ki nale libumo na passe na butu. OK. Mama. Boni, obeli. Yaka to somala no kisi. Ozobela pona ni yaka. Bopesi nga pe kiti te. Bolambi pe bino moko bopesi nga pe ya kolia te. Ngai nalingaki na vana na ndako. Ngai nalingaki na vana na ndako. Pourquoi bayambaka mupaya na ndako pona nini boyambanga libanda? Tovana na biso awa. Sikoyo awa musala nini yo za kosala? Nga nazo sala musala okata bilanga. Okata bilanga. Boboti na mamolo baki bana combien? Bana 9 bazotanga kelasi. Bana 9 pe bazotanga. Ya suka za na mbula ni oya lali. Ya za na sanza boni. Azana ina ne. Yaka oya pe azamona nayo? Kombo na nani? Kombo na Shukuru. Shukuru. Yende Shukuru ya za na aji nini? Azana classe première année. OK, ça c'est bien. Alors makambo Ebola, awa koto pe kote la bino? Mais awate. Awate, hein? Awa bozana bino kimia Ebola ezana. Kimia. Bana bazokende classe. Bazokende classe. Mais classe ya bana mike za ofele. Za ofele. Boza kufuta te, hein? C'est peli wana na président. Wana président de atie classe ofele. Liboso ezalaka te. Ezalaka te. Ezalaka kosoko ngo. Liboso ezaki bomane kufuta. Kufuta. Siko bozo futa isute. Te. Ane obana nyonso ya mike batangi ofele. Batangi ofele. Malamu mpona yo mtu zana bane bele. Sepeli mingi na president. Na sepeli na president atikala wana seko na seko. Atikala seko na seko. Boye. Ça c'est bien. Ngana koya kotala yo na sepeli no mingi obondela kape. Ngana bondela. Osambela wapi. Merci précieux Muyoko, merci. Kolakisate place to pesa ki bandeko wana moi lisungi muke ekozala kwa tozo sala publicité ya kokaba eza malamu te. L'essentiel ezali bino moko boyoki ba témoignage
minéraux dans la zone wana mettre la condition bana baza ko kende les classes gratuité coûte chapeau na Félix Tshisekedi c'est une réalité la gratuité elle est effective ngai moko na komi tika ko beta masolo beta na coin lo bana bato wana sango auti alobi bana baza ko tango fele ngai moko na uti wana likambo ya sécurité zongi na Beni bien que ezali à 100% parce que la peur eza na mitu ya bato ba uti na guerre po bazwa paix total eza processus kobanga eza na mitu ya bato mais 80% ya bato bazolala déjà kimia depuis début ya mois de janvier ti lelo to pesi mbote et puis longone na chef de l'état pour na musalo esalami na FRDC mais na koloba na bino guerre wana utaka wapi mikolo eza koya avec outi kolanda ba image wana d'abord réaction na yo avant tozonga na liso na biso réaction na tangola ndi ba image tala bana nde baza ko kende na classe balakisi ebele ou baza place on basali ba 4 mois ba fouti bangote pour ba nouvelle unité 4 ans pardon et 3 ans musala mais 4 mois ba fouti était au moni pe condition ba classe ezali zone lokola ya Beni wana mundela tondi kureza la gate mais minéraux za ebele mboka pauvreté to komi nango lelo eza ba dirigeant bato ba komisi peuple na niveau po peuple azanga makasi ya kobundela mboka na ye donc au moni liboso tozali koloba ke ba mindele nde bazo moni se biso passe eza mundele te zwaka ka exemple ya Beni place outi tala bana bazoke na classe na basani na moni yo pe ozaki na sani na zo lisani ka wana pona kolia na bango balambi biloko mais okuta na place wana ba mindele batondi nani ayena ba mindele kuna bato bazali na Kinshasa pour eux il faut ba piller minéraux eken mais bana classe wana kolia ya bato place wana bako créer le comme côté pour na bato bazana vie à bien te ndenge basali Congo mobimba donc bazobo matu o bazako sana ba report ya matériel ba fandit mais ce que report na bango ils ont fonctionné na siluao silu ekufi oui ekufi basali société ya ciment société ya ciment wana où l'état doit contrôler les ya privé les ya donc c'est comme ça que basali biso na biloko tout ça c'est appauvrir oui c'est le crime crime économique et ça crime contre l'humanité olingina salo passe lisusu oui zelana yo kiso passe pesanga image ya aéroport otalo lobela ki likambo ya go passe tala aéroport ya Beni TV za radio te tala aéroport ya Beni to lobaki likambo ya go passe ndenge baza kofuta go passe partout mais yo moko tala aéroport ya Beni d'abord po koma na aéroport ya Beni jour ozo voyager okomi kendele na ndenge na yo te osombi ticket babiloko nyonso vandira na musiko za kotala oza nanu kotala soki avion ekomi kokitande babengi bino na kolobelo ko to komona ba image pusana avant nazo ba image question na tika ke pano na monoko wao olobeli weza crime économique esengeli bato bakangama ba répondre liboso à justice menga na tuni lelo zui courage ya kolobela mambo veille patriotique oyo obandai kozela Joseph Kabila comme affaibli obandai ko banga parrain tango za ba obenge parrain na yo na bité so bozaka ba parrain ndenge nini so za ka parrain nani ngala les hommes solo wenzena balabala tia la za parrain na hotel même yé parrain na ngani yanga la topo obenga parrain na solo balabala kaka ndenge bato beta obobanda kolia na ye apesa ba mbongo ebele jour mama yaka na église na bité so mama yaka na église na bité bato nyonso bakutoya milliers wana est-ce que baby ki makamani salamaka soko za na mbongo ebele yo za mosala nzambo bomba soko za na mbongo ebele ozwa epa Kabila ko yeba so monta yoka ne bisa omon ler ba Joseph Kabila ba yakia akutaki ngana mapanga akutie veko ya zolo beveka ye mto pesa ngai ngana zakina ba mituka ne bangunde ba ile afdel ngai ile ngai ya zakia tana pa mungote mongo lelo bato komi koloba ba pesa ki yo ba koloba pe na musu ba pesa ki yo ya na euti wapi ya ye to ke nekana sans wana mongo ngwe euti wapi po bango ba yaka sama ba yaki na mbongo isa soni bazanga ta soni est-ce bo yaki na mbongo bo yaki na eloko bozo piye biso bozo zo biloko na biso après bozo ko se sabato bozo ba ke to pesa ki bino mbongo il faut répondre de ces actes. Omoni papa loba mabele emisala mesuke za ya Nzambe justice za Nzambe zalaka pona ko réduire mboka woyo Congo na niveau
après bolingi kotika te pourquoi somme le long zamba telemi makambo komi okendenge zokende Hérode même chose même na tanga bana Israël basi babimaki mais pharaon oya tikaki bango bakende alors bolanda bango lisusu nde oyo esalemi na Congo zamba zindisaki bango nyonso na mai baégyptien bozomona lelo c'est-à-dire que mokonzi asika sa yaki bato nyonso babeti maboko autorité morale abandi kobima ye moko na mutuka bato nyonso bazosepela mais o lelo tozodéplore uti wapi sezali na baréunion kaka ndenge oyoki ke tokotyamboka kawo donc balobi otiki mpo na nini mpo nini oseli boye pour reprendre situation beaucoup reprendre te nzambe ayebisaki samuel yebisa saulu ke bokonzi na ye ese esili meme bato baza na ngambo na baza na baillusion bakosutuka bandeko wana bakozwaka pouvoir na mboka oyo ata mokolo moko te ainsi dit l'éternel ata mokolo moko bakozonga su te bakozo eza ndoto bawo baza na bango wana donc Kabila na 2023 babosana bokozongo ya nini tout par terre okoya mpona avec quel discours nga na tunaki wa sango même bawo bazoloba wana si réellement congolais asala ngambo wana mboko eza biso nsima ya situation nyonso tozina bandeko na biso ya rwanda bandeko na biso comme tel rwandais toza na bango na likambo ata moko te ce sont nos frères bakoya mpe toyambi bango na ye kosala soki eloko songolo soyez les bienvenus problème eza te mais oyo tozolobela ezali côté politique na situation politique ozala pourri puisque le monde entier yebi ke biso na Rwanda politiquement militairement buyokani solo na noyete pour ba militaire rwandais ba se retrouver en tête ya armée o ya biso la police o ya biso bangunde bazali na premier plan et c'est là qui votait dans quel parlement o baso belé tout ça majoritaire bon voter qui mon colonie pour battre na bayao et c'est là qui demande ya mboka nini ya armée et c'est qui demande ya nani tout ça là qui n'a problème ni pour te secours ya Rwanda ya lisusu c'est quoi cette histoire sango tout le bataille puisqu'il y a mariage James Segach puisqu'il y a mariage James Segach ce que c'est un mariage diabolique ça doit être cassé complètement. C'est-à-dire nde nazoyoka yo batu nyonso basali na Kabila yemoko depuis 18 ans basali ba crime économique ba piller mboka sur le plan économique o économique congolais a commis appauvri congolais azali exposé na misale zangatina mais moboko ya économie eza na groupe ya ba individu ndemo wakangi yango ba komisi yango ya bango baza makasi même ceux qui ne saki na ndoli fo mune misale ba congolais c'est révoltant. C'est révoltant, papa. Et dans tout ça, vous ne voulez pas lâcher. Vous ne voulez pas lâcher. Ça veut dire que vous saliez l'okomoko que accord tout ça. Na bamboka nyonso. Ce qui présente ya sikaye. Il y a encore un problème, il y a encore. Ou bien il y a la constitution. Ce qui peut être majoritaire. Donc il faut qu'on te une armée. Majorité parlementaire. Il faut qu'on te tire à la police. Il faut qu'on te tire et qu'on te tire dans le service de sécurité. C'est ça ce qu'ils veulent nous enseigner. Ça dit, olingi nini, na démarche na yo veille patriotique. Olingi nini, olingi peuple a tomboka, olingi peuple a pillé, bato ba pillé bango, baboto la bilongo na bango, olingi nini esala na démarche na yo veille patriotique. Éveil patriotique. Et c'est d'abord pour nous ce tout peuple congolais qui tous a sous jung. Tozali na se na boumbu et zali pona éveiller peuple congolais que na conscience le monsieur faut boumbu ici là boumbu que c'est les années il faut en ce régime à Longwa na
likambo ya kutambwisa mboka. Donc batika Félix Tshisekedi asala musala librement. Bosali bobebisi tout. Mais encore boso sala pour bon continuer les amis. Pour yeba ke bazana bonne volonté te. Bazo te que l'état. Bande kwa cash. Tout ça besoin de hypocrisie. Tout ça besoin de discret ya ba ta ko fanda. Ta ko ba même bisone na ça doit na bisoto sto le kango. Peuple congolais le kango. Tout ce qui se passe. Ba quand c'était que peuple congolais ça zoba. Tant que le président Zoloba, le président assemblée a télémi à contredire. Caméra balongola qui est pas Caméra c'est qui président assemblée te. Azaki président assemblée. Pourquoi pas vira qui est? Si le colon y a président le bureau, il y a le bureau. Afanda qui? Mais maintenant c'est quoi ça cette histoire? Ça dit Olingi président dissoudre le parlement. Parlement il fait ça le dissous. Nous tout le monde soit dit que pour Félix ça c'est bien. Il faut parlement c'est le dissous. Il s'accroche à quoi? Il s'accroche à la majorité parlementaire. Majorité, ça combien? 300 personnes. Peuple congolais, ça combien? 90 millions. Bah, mais c'est majoritaire. 300 personnes. C'est à peu près. Ouais, mais c'est quoi pour ouvrir une boca? Mouké, tout ce chambo kao. Tout ce chambo kao. Mais quand on sort tout, yo. Bateau, yo. Bazo, ça n'a pas une coalition. Bah, quand on est étranger, bah, il y a un service, il y a sécurité. Bah, il y a un étranger. Dans le service, il y a la police. Avec quel but? S'ils étaient, ça va congolais. Même les bateaux, il y avait quel but? Tout ça, même pour ouverture, il y a l'ambassade de Rwanda à la Congo démocratique. Il faut tous les Rwandais. Au Bazali, dans le service, dans le militaire, la police. Banner partout. Badi mamboka beto zo senga ba mapinga na biso ba fongola miso les résultats sur ya crainte te ba kangi bango mingi ba bete bango mingi à cause de à ce sujet mingi ba ko sele bango makamba ko timoloko c'est plus que le but oh mais ba chele biso mukunzi rwandais ba kangi mbele moko ils belé muto contrer les attaques. Babi Manan. 2. Guerre ya Cécile. Nde bande ko nabiso Rwanda ba fongoli ambassade. Pamba te ko fonga mate. Donc dans un premier temps bakangana na ambassade à Rwanda. Ambassade à Rwanda ko fonctionner ote. Ba bengana nanu. Ba tout d'abord ba infiltrer nyos bazeliao. Ba kenan. Puis na koya na bango. Menga les autres yo papa. Lokola sango zaliao. Oza congolais. Ok kozwa ba Ugandais oye kotia na lupangu na yo bakengela yo ok kozwa ba Tanzanien ok kotia bango ba chef ya la police na Katanga ni les autres tinga yo sala biloko wana ezana loko moko zo zana makandisi mabe na zana makandisi mabe ba konzi ba bomeli biso nyos ba ye kotia le biso batoke bozala wana moindre mouvement vous surveiller bango c'est ça tout ça banyamate papa mboko eza ya nzambe sango na utuko bisoke l'heure de la vérité a sonné biso to kotalela ba politicien na ndenga bazoke ndite l'heure de vérité a sonné pour Kabila za sur na pouvoir ta za na manduki te na za comme bisoke l'heure de la vérité dépend de Dieu il dépend de kana mutu te chose ayi na nzambe pourquoi ozu ba pasteur nyoso te pembe na yo est-ce que nzamba za na besoin batu nyonso les la télémission qui Moïse a télémission combien de personnes bazayi combien on a zanga mungu na kokete te nazo banga po Sonia ko sanctionner aza président de l'église de réveil akwa ko sanctionner au pamba okosuka omoni na stade to komisiko siko za congolais okubunda pona mboka siko okubunda pona mboka te za congolais te oso to zali congolais acheter o regretta ande ba sancsa bino na stade bokendo sala ba prière écuménique pona mboka jour mbule betaka wana bosangana ke belé opposanga na kati mbule betaka jour wana o regretta za sous impulsion à Joseph Kabila autorité c'est-à-dire que autorité établie a convoqué bato bazokende mais koyebisa ye mabe azosala ce n'est pas un péché Nathan kendeki na lupangu ya David pona koyebisa que non roi obomi moto yo
kasi bayebisaka ye ntango aza na pouvoir yo Kabila longwe na pouvoir ndo ozoloba ntango Kabila azalaki wana yo ozalaki proche na bango oza mosali na nzambe ozalaki mpe na biloko ozoyoka na para nzambe n'as-tu jamais eu le courage ya koaffronter Kabila mpona koyebisa ye olobi eloko moko ya bien proche c'est trop dire ozalaki na facilité ya komona bango exact na niveau nga nazali awa naza na facilité ya komona motu nyonso motu wana mpe aza besoin na ngai sango kobosana te sango oyo ozoloba oyo nayebi so que si moi j'avais cette matière baliyebaka ngai puisque ngai na minako azalaki deuxième personnalité président ya assemblée nationale en même temps président ya ampe azalaki lokola FCC donc azalaki mokonzi ya FCC na ntango wana nayebisaki ke place oyo eza na makala bozopi mbongo puisque namonaki azotya mbongo boye $10,000 tokobomaka renaissance kamo ekipe wana me yo olobaka nazalaki na bango te moto aza na bango bezolobake tokobomaka mo eloko na ye bazalaki na ngai te bango baexploitaka bato au comprendre tozokutana yoka te tozokutana na likambo abengeli bino mais ce n'est pas que nazalaki na bango soki nazalaki na bango bakobulisaki mo nazalaki nango te ntango ozoloba kobenga wana ozochange loba tozokutana ntango kope ezali soki kope esili tokabwani tokoloba kope te leta akosenga bino bosambela mpona mboka boyi nde eloko eza kosangisa biso ya pas autre chose bozalaki na relation mosusu mosusu eza te donc c'est-à-dire soki Félix alongwe moto mosusu pa ye okochange na yo ngai nazali soumis na autorité établie mokolo Félix azolongwa nakozala soumis na autorité akoya ngai naza soumis na autorité établie maintenant c'est Félix je suis soumis à lui donc eza mpona kotelisa yo ke nayebisaki minako place oyo eza na makala nabangaki obangaki te nayebisa place oyo eza na assemblée nationale Kabila moyibi nga nazotuna kaka Kabila naza koyebisa yo ke Kabila otikala koloba te badone yoka sango badone nga naza nango sikoyo soki nazalaki nango na ntango ya Kabila nde bakangaki ngai ne naloba nalingaki naloba papa awa nazoloba sikoyo oyo etali mariage na bango na kashe aza na pouvoir te aza na pouvoir awa tozobesa mariage contre nature mabe ya Félix eso lobi mabe ya Félix eso lobi mais Félix nano asali te bopermettre ya asala to juge ye mais na moment alingi asala oyo bozokritike asala oyo bozokanga bakojuge moto wana tisekele base très bien toza kozonga botala nano aéroport ya Beni oyo nga nazobeta babiloko libre évêque aza na baplan il faut abimisa nano abimisa eloko te jusque là par rapport à ndenge ayebisaki nga koloba alobi ka ba 3%. Donc aza nano ne bandeli faut to vider biloko eza na kati totala nano aéroport ya Beni aéroport wana eza mabele na mabele bokotala yango eza $15 kofuta go pass mais go pass yango ekendaka wapi na mwa bangari ya mikie lokola eza chez Flore obi eza nganda mama ntaba na wileri botala kaka eza aéroport nzambe na ngai nzambe obateli nga nazongi na Kisasa na peso nini bandeko baza na Beni tala aéroport ya Beni ati otiaka ba fier wana non je vais à l'aéroport mon frère hein je vois à 15 ozolo bango na français tala aéroport akolobela français côté richesse ezali côté or ezali café ezali mais tala aéroport chinois azali français azali ba américain ba tutu bazo oué la place wana mais botala na aéroport yango ya Beni ndenge ezali nzambe na ngai mono bakafalaka ye na wenda sombela ntsonga wana aéroport boza komona wana eza kosaka na bato aérodrome évêque ozomona yango wana eza kosaka na peuple ko nyonso eza kaka ozomona yango wana bangari wana misato yango eloko mosusu eza lisusu te ndenge ozomona wana eloko mosusu ezali te apart ka ndenge ozomona mais go pass bazofuta tofuti $15 eloko mosusu eza te avion eka kaka moko place wana mpe avion ya moke wana eza kaka moko wana boza komona avion mosusu ekoweya te oyo ya moke wana avion wana soki eza wana 20 minutes ifo elongwa place wana ekokoumela place wana te eloko mosusu eza te aéroport yo ozokati eza kaka bongo ntango ozobenga ya Kinshasa ezali angari bongo ya Beni ekozala ndeni mais oyo eza kosaka na peuple 18 ans ya pouvoir tala aéroport ndenge ezali te balingi basoka na 2023 soki moto azoluka azonga seka bosanaki likambo donc nde tokomi na 26 province tokomi na 26 oyo ezonga kaka 11 ndenge ezalaki
ils sont d'abord aéroport ya très bien. J'espère que vous avez idée à vous allez pas tomber dans un avion et à la Bosenga mais à analyser ko banga na niveau moko impossible surtout que na wa ipe komi bra na uta ko kufa nga binzambe na ngai sunga nga na kuma zamba sai sibiso to komi lokumu ezonge pana bozo intégralité bosolo na politique officielle kotaka na YouTube beta boso na politique officielle intégralité nyoso kozwa évêque toujours que malé na suka souci na ngai omoni na démarche nyonso meka ba question musozo kima pona tuni yo question moko na lobi na yo sikoyo zui inspiration na nzambe to eza kanda omoni ke olukaki loko moko zui yango te yango depêche yo kanda eloko sali ke yo tomboka sango soki muto akozo conscience te omoni na ebisaki bato ke même Moïse akolaki na ndako ya Pharaon mais lera moni niveau ya souffrance ya bandeko na ye il a préféré ala la tanazamba que kozana palais royal amona bandeko bazo souffrir très bien l'air président Félix aye espoir ya bato nyonso likolo na ye basala gouvernement ya mbalo to redémarrer mais na l'air sikoyi bato bazo mona on dirait le Congo ils ont remarqué le pas pourquoi bazo mona kezana baka les autres de tous côtés sikoyi ekobonga ka ekosala maka bato bakutika dérangement mukolo nini naza komisa yo ke même baba koloba même baba si ekwa kozala na temps lokola oyo nde nzambe asalaki ke l'heure ya vérité ye na minute oyo nakoki koyebisa yo biloko ezomata ya kolia oyo espoir ya bato ezalaki na moment après une année bamandataire ya sika bazala basiba ye la police changement ese côté soki mokonzi ya sika ye ke bolingi makambo etambola bien il faut idéologie na ye ya na bamandataire public ti lelo baambassadeur ka ya kala banque centrale la police armée service de sécurité qui contrôle maintenant le pays donc bato bakanga monoko pourquoi bolobaki liboso te mais il y a eu changement changement contre la to na moment changement on dirait quelque chose ekangi yango ya soki tosilisi bamandataire FCC cash tokaboli sima tokotina la police tokaboli sima tokotina magistrature tokaboli nde logique bazomembisa te sikoyo ndenge nini kokabwana na ancien régime okabwana bango ndenge nini na soulèvement populaire na kokanga bango kotia bango na kasho kote kuna kosimba te po président boyi kofuine ndenge nini tokabwana na régime ya kala ok sango merci pour na mutuna n'éveil patriotique toza koyebisa bato o parfois bazomona on dirait tozosala masano non éveil patriotique toza na temps o totie ya éveil patriotique même na esika nyonso congolais azali totie temps wana po ete éveil patriotique ekomela ye ayebaki aza mwana mboka akontinue na kosouffrir te même na Afrique du Sud tokosenga bamusicien na biso awa basala banzembo baoriente nzembo na bango na situation de l'air Miriam Makeba asalaki yango azali koyemba South Africa titango nini à partir de silaki ne musal biso toza na boumbu awo ça fait 24 ans depuis que Moussa Yaki ça fait 24 ans éveil patriotique toza na temps oui il fait comme la Congolais nyos toza na bandundu oyaza partout na Kisangani na Gombe na Masina l'air tozali ko atteindre même 80% ou 90% au lobby beaucoup ça le nini toko bele le sikoyi
les Congolais, vous êtes au Canada, tout ça besoin de 300 personnes. Bakozo bavion bakoya na drapeau au Canada. Bako besoin en France. Délégation na binoya. Papa naza ko bisayo. Ba politicien bako vivre quelque chose on ne va vivre te. On a des plans B. Naza ko bisayo que on ne va vivre te. Tozali message zokende. Peuple femme ils ont charge. L'heure siko tozali koya. Naza ko bisayo que na ko dévoiler na musoste. Tout ça la numéro 3 ezali. Tozawa tena c'est bande ko yebisa chef de l'état. Pour bisototique autososal. Condition na biso yango. Nengo zolo bawan. Parlement ba dissoudre. Il faut ezali dissoudre. Pour ce ba master nga ba kosuka ndenge nini? Faisait le dissoudre. Ba ba koma ba député ba kosuka ndenge. Mais on gagne qui? Ils la fabriqué. Yo gagnaki. Il faut gagner. Ce qui a solo gagné, il y a qu'au gagner. Parlement fait le dissous. Très bien. Ce qui parlement fait dissous, mascarade. Bango bako changer kate leur problème, c'est piller ce pays. Très bien. Kasi senganan basango pardon pour yo otemelaka basango selon ba information tout ça na ngoya bato temelaka basango awatango basango mais c'est comme na suka weza. Na telemeli sango. Puisque Sango c'est comme une autorité établie. To wanandai, wanizandai évêque. Otemelaka basango, tango basango, bako telemela, autorité établie à l'époque. Telemela bango na raison ni. Non. Ba telemeli établi yasika, chole. Deno lo baki chole. Tika mbulo zo sala. Na autorité yasika, tika mbulo. Puisque toute autorité vient de Dieu. Siko chole pas yoka avanda. Avanda. Mutunyo soit telemela autorité établie siko yo telemela. Peuple congolais. Peuple nda telemela. Nda zo telemela. Sango. Évêque. Bosolo ya lelo ekomi na suka. Ozota la caméra bato bazolando quelque part. Batondi ebele. Joseph Kabila na koyoka yo zoloba o illustré lokola pharaon. Oyo azwaki bana Israël akoti bango na boumbu anyokoli bango mwa mingi. Mais mukolo moko nzamba tindaka Moïse na lisolo Moïse akomo malokola fachiere moko lowayo. Nde boye ko yebisa yeke bimisa bana. Siko ba shadari na bato muso bakoma ko yeso habite yo za prêtre ko tika bango te. Zonga na 2023. Mingi rais ko zonga Kabila forever. Bango bakomi ko motiver. Shimorando. Siko abosa shina rando. Bazo pesa bakombe ebele. Nyonso. Siko babosa niki Egyptien bo monaki na ngambo so bokati bo mona bango lisute. Pesa na Kabila conseil. Yoza moto nzamba. Conseil na zo pesa sango maboko polele. Yango yo. Na zo zongele yango. Il est encore trop jeune. Ayaki jeune, il est encore trop jeune. Azoki pouvoir n'a 29 ans. Il a fait 18 ans. C'est assez. C'est assez. Et Kokinaye. Il a eu beaucoup dans le Congo démocratique. Ayaki maboko pam. Azubilo konyonso. Ce qui a collé de Tolio, a se retiré. A se retiré. Na makamnyos. Puisque l'air, Félix a eu pouvoir, tu as dit qu'il s'est retiré. Puisque ce qui m'a sénateur à vie, sénateur à vie, il y a sous-président. Il y a sénateur à vie, il y a sous-président. Très bien. Alors, le sénateur à vie, il y a combien en 2023 Koya te papa, Vanda. S'il vous plaît, Vanda. Très bien. Au moment où Batouana, Bazoko Sayo. Bakosa Mobutu. Mingwana Basakina Mobutu. Baké Koutiré na Maroc. Bakene kutuko na Burkina Faso. Très bien. Peba zongia babandi fachibeto. Très bien. Fachibeto. Basio babinela ka Mobutu. Bangonde babinela ki Kabila bako binela pe fachi. Moloni nzete na motumbi makala basala ka nzete moko mesusie keseni. Entre FCC na cash nani moloni nzete nani motumbi makala. Boso na politique lelo esili. Numéro 3 ekoya. Ti tozwa plan B nde totika yo. Merci na ndengo disposa ki tana yo. Bokeba na ba politiciens, bazana ba intérêt personnel. Bolanda ming intérêt commun, ce qui nous unit est plus fort que nous-mêmes. Tokokuta na lobby à la même heure avec le même plaisir. Bye bye.
Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Investir pour le développement, c'est notre aspiration la plus noble. Puisque l'imprévu fera toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà ? Depuis plus de 50 ans, en République démocratique du Congo, la sécurisation de nos biens a toujours été garantie par la Société nationale d'assurance. La SONAS nous tient la main, nous soutient, nous protège, nous sécurise, nous conseille et nous rassure. Avec un réseau de plus de 80 agences couvrant l'ensemble du territoire national, et grâce à l'expertise avérée de ses équipes, la SONAS sera toujours notre partenaire local le plus fiable pour la couverture de nos véhicules, le voyage, les cas d'incendie, les risques sur les chantiers de construction et bien plus. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.